pasi pe mawa bandeko nanga, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa, makambo moko ezosala pasi mingi na motema. Kande tolobaka toujours et encore que soki ya koloba la famille ezali, tokoya koloba na pete nyonso, soki pe ya koloba ezali te, moyen bomo na biso koya koloba ekozala pete pe tokoya te. Biso pe na kote na biso tozalaka bongo. Alors bandeko nanga lelo toye lisusu na mama na biso Jolie Kalunga. Ebele ya batu toyebi mama Jolie Kalunga aza moko ya ba comédienne ya mboka na biso. Ba comédienne na biso oyo basalaka fierté penza otolobaka fierté ya mboka. Eza ba comédien mosusu batu ebele bakotuna esiko mama Etoiline ba comédien mosusu basalaka fierté ya mboka te ezaka mama Kalunga te. Tozana ba comédien ebele mais lelo na olobela mama Kalunga asalaka penza fierté ya makasi pona mboka na biso. Lelo nini esali ke non mama Etoiline Ines TV aya kobeta masolo aya koloba sango ya pasi sango ya mawa concernant mama na biso Kalunga. Ba joyeux anniversaire nanu na ba onyoso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Je m'excuse, na bandi na yebi ke boza ebele partout dans le monde. Oh bozo célébrer l'anniversaire na bino lelo. Yango Etoiline Ines TV a ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Ba sincère condoléances na ba onyoso bazolela kande tolobaka toujours et encore matanga bandeko nanga eza eloko moko eyaka. Matanga moyen tobo yango ezalaka te moyen oloba te keno nga na kokufela to na kokufa ezate. Matanga eyaka na ndenge nango na ngonga nango moko na système moko ya pasi. Yango Etoiline Ines TV na équipe na ye mobimba ba ye toujours et encore ko présenter ba sincère condoléances na ba famille o nyonso ba bungisi ba o ya bango na ba famille o nyonso bazole la papa bazole la maman. Ba courage surtout na ba onyonso bazole ki sa ba moment moko très difficile. Je sais que il y a de ces personnes na minute to sa l'émission eza na batu mosusu bazoko kata kutu kolala te. Makambo tellement eleki na mutu, makambo tellement eleki mutu na posa ya kolala eza lisusu te. Etoiline Ines TV aye toujours et encore kopesa bino ba courage kandenge zalaka. Toyebi keza na ba situation ya makasi eza na ba situation penza ya somo mais toye kopesa bino ka ba makasi que quelle que soit la durée de la nuit moi ekotanga kaka ezalaka bongo totiaka ilika na biso epa ya Nzambe parce que ye moko apesaka biso ye moko pe a permettraka ba épreuve tango ba épreuve yaka totiaka toujours na motema pe na mutu que Nzambe azali na ndenge moko ya malamu. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko malamu na système moko kitoko na système moko gu na système moko bio bandeko nanga ba mapango akoteka yango yo kande tolobaka toujours et encore sombelaka bana na yo lupango ekozala malamu mingi bandeko nanga lupango ezalaka bien pona bana lupango ezalaka bien pe pona biso moko en tant que parent il faut kotia ke loko na mutu ke non ndenge na zaboye lelo to lobi nzamba koki ko bengisanga ndenge na zaboye lelo to lobi na koki kokola tango na kokola kawana na kovandaka wapi bisika nini nga oyo na okendo vandaka ba mapango ye na $750 ya pamba
Somba Lupango bandaka kotondisaka malembe na système moko ya kitoko penza. Ti mukolo bandeko nanga kandenge boyebi mukolo okosilisa oyebi ke nakoti kotia ba locataire, nakoti kotia bandeko famille nanga ezalaka toujours malamu. Sombaka lupango ndeko nanga ya mwasi, sombaka lupango ndeko nanga ya mobali ekozala toujours malamu. Salut chers bouchours, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis des Étoiles Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchours, chers abonnés et chers connaissances, yalelo bandeko nanga toye lisusu bandeko nanga na mama na biso Kalunga. Nabandi ebele abatu toyebi mama Kalunga, ebele abatu tosepelaka na mama na biso Kalunga. Bandeko nanga nini ya mabe ekomelie, nini esali keno Étoile Inès TV lelo aya kobeta masolo. Avant na kokota na mozindo, avant na koloba nyonso oyo ekosengela na nya koloba, ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Na yebi que chaque fois que tu sala ka ba émission ya sika, bato ya sika pe bakotaka yango ne ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mo olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation lisusu na système kaka ya tokos bandeko nanga Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili balobi na Gavker plutôt bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi na Gavker bandeko nanga place masolo ya kitoko pe ya malamu ezalaka bandeko nanga nini ezotungisaka yo sukali tension kolemba hémorroïde interne tope externe solution bandeko nanga ezakaka na Gavker. Papa de ton côté mama komi ko imaima ozokoka lisusu makambo te papa komi ka kolemba nde kolemba benga Gavker na système moko ya malamu pe na système moko ya tokos makasi. Voilà. Bandeko nanga tokota tozwana no bakiti to vanda. Bandeko makambo ye. Kande na lobaka soki akoloba ezali te bomona nga te pe na koya te. Nga pe nazalaka mwasi ya lolendo. Soki bomoni nga seki ya koloba ezali, soki ezate, soki akoloba ezangi, bandeko nanga na kotikala koya epa na bino te. Lelo nazo ya bandeko nanga ezaka na makambo oyo tokomi komona concernant mama na biso Kalunga. Ebele ya batu lelo bakomi koya kofinga mama Kalunga. To finga mama Kalunga pourquoi? Toyaki komona mwa video moko mama na biso Kalunga salaki abandai kolobaka makambo ya ba business ndenge zalaka. Alobi ba business ebele ekendaka liboso batu o basutenaka biso na ba business eza batu o kutu toyebaka te. Batu o toyebaka basutenaka biso na ba business te.
ezalaki mwa message ya mama Kalunga ka ndenge mutu nyonso soki oza na mwa eloko olingi obimisa sur les réseaux sociaux okoya kobimisa. Mama Kalunga pe alobaki na ebongo. Toye kovanda ka ndenge tovandaka, toye komona ka bandeko na biso mosusu bakomi koloba ke non, mama Kalunga akomi kobwaki la sila bisalu ba jeton. Bato ebele. Il y a même de ces personnes au balobi que non ndenge za boyeye mama Kalunga mwana o aparena mariage ti lelo mwasi ya dola. Ti lelo batikala kokunda ye même mama Kalunga zozwa makasi wana ya koya kosala ba vidéo wana sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça les maka? Yango Etoiline Inesa yaki. Kande boyebi mama Etoiline en tout cas nga la pelisaka moto te nga na yaka koloba o eza vérité. Soki mutu alobi mabe nalingaka toujours koya na lobi ke non mama papa olobaki mabe. Soki pe mutu alobaki bien nalingaka koya na lobi pe papa olobaki bien. Je suis comme ça. Nga nalingaka toujours kozala au milieu du village. Nalingaka te ke non na ya awa parce que za mama Kalunga na pakola ye mafuta parce que za Belvi kandi na pakola ye mafuta parce que za sila bisalo na pakola ye mafuta te. Nga na lobaka oyo na monike mwana nzamba akoki koloba. Grand merci na ba onyonso ba obenga mama Etoiline. Ba onyonso ba opesanga makasi ba olobaki mama Etoiline osala ka banalise na yo kitoko. En tout cas que Dieu vous bénisse de partout. Vous êtes nombreux, surtout ba papa. En tout cas que Dieu vous bénisse. Mona papa mosusu abengi kaka pona koyebisa yo mama merci beaucoup pona banalise osalaka. Grand merci na bino pe zamba lola pambola bino. La famille. Na message o mama Kalunga lobi. Nga na omona mabete. Na mona ta mabe moko te o mama Kalunga lobi na message o yaki ko lancer. Tozala batu. Ezala ba situation mosusu s'il vous plaît la famille. Tozonga ka tozala pe batu. Na ba situation mosusu. Non. Soki mwasi ya dola kufa. Ti lelo asali soki 4 soki 5 mois. Bazo kundaka yete. Ata bino moko ya mama Kalunga nini na kati. Nini penza na kati bandeko na nga na bandana nukuna. Ata matanga batu balembaka. Ata kutu matanga batu balembaka. Matanga ezalaka bia soki mutu akufi. Après 4, une semaine ou plus tard, bokundi mutu. Parce que ata soki bolobi ke non tolande la justice. Justice amataki ya kitaki. Oh baloba ki boy. Mutu akola mukate asi akufi. Siko mama Kalunga. Akata ba activité na ye nyonso. Pourquoi? Parce que fiel na ya kufa. Ti 5 mois bazo kundaka ye bandaka kolelaka. Mais ça n'a pas de sens quand même. Musala mama Kalunga eza musala moko bandeko nanga esengeli chaque jour azala na actualité. Parce que soki mama Kalunga ka nenga za boye asali kaka 2 mois, 3 mois, 5 mois ya pamba zo yokana te na ba réseaux sociaux. To mona ka biso ba fan ebela ba fan ba obosa na mama Kalunga. Et ozala bongo. Ebele ya ba fan la famille ba kubosa na mama Kalunga. Bakoyeba kutu te ke mama Kalunga existaka. Bakoyeba ngote. Alors ça là est fort. Quand même eza musala, il faut azonga ya kosala musala na ye. Na message o mama Kalunga pesi, batu balobi ke akomi kobwaki la sila bisalu ba jeton. Na tikala komona place o mama Kalunga na sila bisalu ba swana, to ba bebana. Bata mosusu na mona ka mama Kalunga kenda kepa ya sila bisalu. Akenda ko jouer. Alors bandeko, s'il vous plaît. Na yebi ke na kilelo oyo, ezana batu mosusu baza ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ezana ba fan mosusu pe bakomi kosala ba analyse. Mais totika kotia mbutu entre ba comédien na biso. Ekozala bien te. Musala ya ba comédien na biso la plupart ya batu o bakomi ko bomango. Eza biso ba fan. Biso ba fan façon na biso ya kozwaka makambo bandeko nango tozozwaka ngo na ndenge ya mabe ata soki mutu aye na ye na ba propos na ye moko me biso ba fan tokomi kozwa ngo kana ndenge ya mabe. Tokomi kozwa ngo kana ndenge ya mabe eza bien te. Si la bisalu aza besoin na ba camarade ba collègue na ye netika ba mama Kalunga boye
azana besoin ba mama de la paix, azana besoin ba ebakata, azana besoin ba ya Gabi, azana besoin ya ba mama Milo, azana besoin ya ba Irsil Pechanga ba Belvi, wala nyonso baza ba collègue na ye, azana bango besoin. Mais biso ba fan, to ya kotia séparation te. Eza bien te to sunga sila bisalu te, to sunga musala na ekende liboso te. Si réellement to lingaka sila, ba makambo mosusu tokoki koya nango na ba réseaux sociaux te. Si la bisala azana batala na ya makasi, mais soki tokozalaka batu moko ya kosala ke mutu soki aleki na ba réseaux sociaux alobi moi message moko boye biso voto tia kango na motema kenon eza jeton ba boakeli. En tout cas tozo sunga si la bisalu te, mais to tindika si la bisalu musala na ye ekwe ya na mai. Mais biso il faut tozala batu oyo tokoki kosunga si la bisalu. Na message au Mama Kalunga lobi, ngana moni mabete, mais ce sont des choses qui se passent. Biso ba biso awa tozana ba chaîne ba YouTube. Est-ce que vous savez que ezana ba ami mosusu ba connaissance na biso oto yebani? Tango koko tinde la ye lien batala ka biso te. Batu mosusu okutu to yebani na bango tende batala ka biso ba obenga na ko apprécier musala na yo. Mais batu obo yebani, mosusu na kotonga komi kotonga yo. Est-ce que boyebi? Combien batu basala ba business? Ote kabiloko camarade na yo atiki ko somba yo biloko a préféré ake no somba place mosusu. Ole akoti sa yo mbongo. Camarade azoloba yango komi nini buzoba na sala ya azala riche. Na donc no somba place mosusu. Combien batu basala bongo? Combien batu tomona basala bongo? Na message wana nga na mona ki mabe oyo Kalunga lobaki te. Na message penza wana oloba makambo ya business. Siko biso tokozwa ngona mupanzi na biso keno abwakeli sila bisalu jeton na ndenge nini. Mama Kalunga na sila bisalu baswana. Bandeko totika makambo ya bongo s'il vous plaît. Totika makambo ya bongo biso nyonso tolingaka sila bisalu. En tout cas, je vous prierai surtout totika makambo ya bongo. Il y a de ces histoires bandeko nanga totala ngo neti omoni na yote. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout. Soutenir penza, to soutenir bastar mboka na biso, to encourager ka bango na misalo bazo sala. Ezaka biso nde tokoki ko soutenir bango, ezaka biso nde tokoki ko encourager bango. Soki ngana bino toko soutenir bango te, pe toko encourager bango te, mutu moko te aotikala koya ko soutenir bango pe ko encourager bango te. Bato ya mboka mosusu bako tikala ko encourager ba star na mboka na biso soki biso tokoya ko encourager bango te. Alors na sengi na bino nyonso bolandaka Étoile Nines TV, en tout cas de partout, to soutenir ba star ya mboka na biso ekozala malamu. Ke tozala kaka to lukaka bitumba. Bitumba wana ezo sungaka ba star na biso te, mais ezo kitisa nde valeur ya musala na bango na ndenge moko ya mabe. Yango ka mama Étoile Nines TV alingaki a partager na bino. La famille na komi na nga na suka bolimbi sipo na mongongo. Mosusu kolemba etala kaka to sala ka, il faut sala analyse mwa mbangu
ezalaka bongo mwa mongongo mosusu ezokatana donc